Allô? Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour na bande konyo c'est Rolanda Bisso. Bonsoir pe na bande ko tout Rolanda Bisso. Ça dépend R o yota la vidéo nangai. Partagez, likez, commentez. Dorcas Bolokoko Gauloise Abakouk, 2 fois certifié. Et mboti na batutu ou bolingara bolokoko la gauloise bolingara bolokoko bakuka la maman de bébé star mboti na bino nyonso na lingi bino mingi. En tout cas tout liker ba vidéo, tout partager, tout commenter, tout aimer, tout like ça batu que to zara penza ebele ya les abakuk to zara vraiment mon bondo tout like ça bon que to ton di sara penza ba place tout balobela ramamse. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo na lingi bino ya trop mingi nzamba pambole langa bino nzamba moni langa babakuku nyonso ya monde entier ya nzamba pambole langa bino batoto wa Goma. Nous sommes ensemble FARDC tozana bino ensemble. En tout cas bato ebele bozo komeli la biso do guerre eza na mboka. Est-ce que c'est le moment au bino faut non guerre ezala ou pas. En tout cas s'il faut parler tokoloba trop loba meto yebi ke nzamba robate la biso eloko mabe ko yati na kati ya RDC yango ya Congo. Donc tout il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, beaucoup de partages. Notre rendez-vous est le meilleur anniversaire inoubliable érotique à la mitu ya batu erolobisa batu ebele tokutani bongo le 15 février tokutani bino bongo na anniversaire na biso ya kitoko ba o ba s'enregistra qui déjà bien parce que déjà ba clôtura qui o boloko ko surtout na vi ba appel moko banda lobina lelo bo mama bozo ngoti na mbo bo tinda mbongo te na bisi bino déjà na bina kopesa bino numéro Jilinda ya te parce que moment tu ko c'est bino ke bo s'enregistrer bo vanda gi na bino bon moi makambe comme proche beaucoup mi koluka ko s'enregistrer. En tout cas place eza lisusu te tozo ko sabino de tolo bana bino ne vérité oyebi ke lelo na solo na tantine mo beka j'aime beaucoup depuis Paris tantine Clara to solo lina ye a tout ninga lobi Dorcas qu'est-ce qui fait que nyonso aussi la simbaka e komara wolo a petit na exemple belé. Exemple liboso bandi nanga lobi nanga professeur avant il y a na kata SB alekara nanu quelque part mais quelque part wana bazoka ete babengana kaye balbani ana ba capacité te aye na SB tout le monde a comme luka he Michou Mbembele azalaki kuna et pas madame Ngobimbwa azalaki kuna pa madame Ngobimbwa batu balobela ki ete batiaki ekate banda ko benga ta na chaîne moko te mais Michou aye na kati ya FB tala comment mwana mwasa bata fungwami et puis likona akomi donc sollicité partout. En tout cas tandis Clara merci au révéler nga pena ma mbebele au talisanga biloko nga moi-même je me suis dit ouais c'est dans ma raison. Michou Mbembele alobi nanga penza abotali abi batu nyonso. Tonton Jaco faisait que 2 émissions. Mais le jour où tonton Jaco a se décidé si la a comme ben na kata FB, tala nenge batutu ba comme ben à tonton Jaco. En tout cas, après ça qui nga exemple tala ebele. Abi mais c'est que j'aime chez nous les abakou que puis on a la et puis tout na se plaira na pas si là. Si là la qui sera bango que y a za vrai star. Alobi dodo film ou écoute alobi les 31 et puis quand on somme bon ils ont $30 na streaming alobi oui je sais abi comment mutu mababa somba anniversaire na yemoko parce que to bon traité FB c'est si là c'est son anniversaire autre que nous fêter les 15 alobi comment anniversaire ya mutu yemoko mais ba fan ba somba droit d'entrée pour ba côté na carte anniversaire bon là na bien bon tu na ba j'aime anniversaire na yemoko FB mais nous sommes obligés nous les fans des filles là ya resomba droit d'entrée na biso pour na quoi assister na carte anniversaire wana dis jamais vu
Parce que ça batu basala ba anniversaire soit disant ba 15 ba kaba maputa ba kaba biloko rolia ba tiela batu soit disant ba $300 na kata ba enveloppe ba transport. Mais ndenge nini ya sila. Au lieu sila s'est préparé pour peut-être na ba communicateur na ba communicatrice ou ba défendra ye. Mais ba communicateur ou na ba communicatrice bazo obligé ya resomba droit d'entrée. Donc si la il a biso idée moroke star aza muto ko sakana na yete. Nebisi, oui, tu as raison, tontine Clara. Stara muto saranana yete. Donc si la ninga zawana, parmi le méga star ya Congo, naba comédien, na théâtre na biso, ma boke na biso, elle est la première personne au hasard méga star. Oh, bino tout artiste, il faut bon ma milaraye. Parce que, azoé la bino marambo ezalate. Donc, on a que bino ke, fan, a koko dépenser pour na yo, pour mon akayo. Dernièrement, tu as le remords net inga, à ta batterie $100 pour nous la droit d'entrée. Il y a au côté, il y a le 15, n'a rien à payer ça pour na quota. Bate belé, ba mona ke si la sala ki ni na streaming baloba ki eh erosimba te patati patata mi bazaya ke étonné. Comment na streaming et reconnaître yé? Na le bara streaming en bien ah bon di maka bon abaku bon ça nga j'aime. Streaming et reconnaître valeur na yé et puis et tindi yé là. Et reconnaître valeur n'est pas tindi et tindelié trophée. Donc il faut se la rara ici la méga star parce que si on a starté bilo robessa melote. Si quoi bon le banana boloko kolobi koto mingi parlons ngolo bani parlons na ngine expliquer dinambua yaka moi ça ngobimbua yaka bino boya ba les passé gouvernement a bino se kufa vous êtes les passés moi ça ngobimbua fio aibara mibali ya batu liko nango fi a soif madame ngobimbua dinambua yaka yo na baki na fingote non manqué au cas ba respect juste là non na fingote mais non manqué au cas ba respect ce que porter la plainte obi na fingio na retourna juge na fingi place ni non manqué au cas ba respect na fingio non te dinambua moi ça ngobimbua obetara tolo ozara na ngobimbua alors laine de l'écu est belé ngobimbua yo dinambua yebisa biso eloko yo panza na x boela na ngobimbua moza ngobimbua yawo eza biso eloko bokabo yo na x bokomaka ba purité des meilleurs amis bovandi na fête na stable moko na fête ya veuve noire le rôle a bosola mais or que bosola raté yo dinambua bino ko mambele ka côté na bino to yeba to yeba to zara bien informé to lingaka ne ko ya kolobela bino te surtout yo dinambua ozata na actualité te fi azanga makambo azanga succès yongo muni to yaka kolobela yo te parce que on a makambo te o PVT en fait moyen to ya kolobela dinambua ezate toyeba makambo ke o nyonso esalaki babe obeta babanga ngoni obeta Xil Mosinzo yango bimbua toyeba yango très bien ngobimbua zalaka mobala Xil yo beta Mosinzo ti bovanda na fête moko ya table moko na fête ya veuve noire bondo solo la tête toyebi yango mais tokipa bino te po bwana makambo te bo PVT, bo solo. Yango to kipa bino te. Bo to solo la kitoro bande oba bolingo. Tela nga jem kuna ero za koyoka ka dorka se bolokoko. Ero zo yoka ka dorka se bolokoko o teli nga jem. Boto solo là. Si on dit Nambua,
yo morondo zabwe dinambua hein wana nous bajara ba fille oyo ndoza wana dinambua rêve ne eza sila yo rêva sila pendant que vous jouez chez Caleb rêve ne zara sila un jour ba mona yo na sila bokangami mais yo bénéficier na sita sila yo dinambua lelo chaîne wana ya dede mon point ceux qui ezwa babonné belé parmi babonné à chaîne wana sur 100% c'est nous les Abakouk. Abakouk n'habite son encore sa côté na boyo lobelanga. Sur 100% abonnés wana na chaîne na yo dinambua c'est nous les Abakouk. Muto ya sala ke chaîne wana etalama e mata babonné c'est fila. Serait la fila te pendant que banda reconnaît ça ba télé ce qui peut ni une salité wana. Pendant que banda reconnaît ça lango, il fallait pas bien ça fila. Pourquoi osalara toujours chaque télé nini, il faut longa file zala. Parce que eba que fila azana ba fanatique ebelé. Parmi les artistes et comédiens, la première actrice azana ba fan ebelé c'est fila. Avec figure à fila, je dois bénéficier de beaucoup de choses. Tu savais ça. Yango mona ba télé-réalité na yo wana banda ko sala, o bandaki toujours ko exiger présence ya fila. Bande ko ngabi loko musuna lo bakana bino bele bo anondi mangate. Ebele bo anondi mangate ya nando lo ba bino makamu lo bo mona nana ko bisa bino ke nazo ya na lo bi dina naza jalouse. Dinambua moi sango bimbua. Jalouse ya fila. Mutandimanga azate. Tala, je préfère être 1000 fois hypocrite. Le rôle la fille là, nebo fingaraye. Kena de la jalouse ya mutu. Yo dinambou retraitera fille la jalouse. Mais moi je me demande si la rosa jalouse n'est net na nini. Dami tout na la question na ma puta. Si la rosa jalouse n'est ma puta la taka. To arrosa jalouse mais en fait na nini peut-être bon expliquer rabi tu peux bien te rappeler si jalousie on utaka question na mi tout na yango wana si la rosa jalouse ya dinambua neti na nini na maputa parce que na elamba dinambua na ngote kolata ebite zéro kolata zéro to o se comparer na yo na filet na mambolata ozate usika bébé. Pour jouer si la lekio. Na mille esprits si la lekio. Parce que yoro le kasi la na nombre de mama na nombre de ma puta. Ne yoro le kasi la. Te si la pas de maman pour te belé. Si la là t'as pris ma puta. Sauf que on a presque parole tout à jouer pas Vincent toi t'as ma puta. Donc anango. Hey. Anango penza. Donc dinambwa sila mana komba sila. Dinambwa Silama, moi ça ngobimboua, ex-femme, fi basakane li batiki yo. Au bout là, on remplacer moi ça ngobimboua na nini, na poste, yo no comme ma première dame. Au bout là bongo, oh mes rêves vino ma belle, yo souki na nzela. Dinambwa penda rêve vino ma belle. Et ce qui pendant dans zela et qui torote rêve en a tel lengité à ta bien te et qui vraiment bien te rêve non dinambwa. En tout cas moi je sais pas quoi dire na marambo n'habité parce que votre jalousie en fait est comme exagérée envers cela. J'ai appris beaucoup de choses que appartement wana automona qui hôtel wana la personne qui a payé l'argent pour aya asala biloko wana c'est dinambua. Mais dinambua comment tu peux être jalouse ya muninga jusqu'à ce niveau? Yoranzi mwana wana tiaza ko mankara sile mais le ba mankara binoti. Oh. Mais bon mais elle était
ti mwana nazo manke fila ako manke bino pe lobby. Papa mona ke Dinambo aza mutema mabe. Je vais vous expliquer, cher ami. Notre cas combien de minutes? Notre cas moins 7 minutes. On a expliqué bino. Dinambo à comprendre que ya mundele. Ah non, ya mundele ye atini na batu ba copie what. Moyen autant à comme les athées. À comprendre que ya mundele a mutu fila makasi. Paps na biso, bon comprendre. Paps na biso a mutu fila makasi. Po ayo ki sa baba kouk mutema pasi. Parce que bango ba oluka ke fila be bana batu nyonso en fait. Ok, biso ce que dato timbeli ba jena bango. To se kabino to chola bino ba mbua, Dinambua, moi ça ngobi mbua. To comprendre ba jena bino. Ake ko koma film. Azui Paps na biso ateye mobali ya mwana wana salite wana mwasa mese Kumar. Oh leki ne ba violet na pompage sope na mbudi. Oh yana bango Dani ya sundola ye. Deborah ba violet makasi. Boito solo la. Non expliquer karati jusqu'à na lobite na manquete. Non expliquer. Ake ko tia bango mi bale ba jouer ensemble. Après moi na wana ya moi ça me fait kuma a fait une vidéo na Paps vidéo Paps au sentir ngandeni. Il faut aussi ma film bien un millionnaire et Paps. Mais Paps na biso le rôle n'a pas de sage. A comprendre si que moi na wana makboko salita linga memae. Habidi pe abi oh problème ezate mutambo on va respecter raye. Ya ndero moi si tout ça comprendre. Yo a dit Paps a rotika yo. O sa na vidéo manqué si la respect. Tu es sûr? Donc Dinambo a sali yango pour que les abakouk ba tomboka ba yo kakanda ba finga Paps. Pour que un Paps a koyoka yango, Paps a romona yango, directement Paps na mams na biso ba zo problème. Na ebite côté so bo comprendre nga bakouk. Oui, mais ça vous comprendre s'il vous plaît, pardon, vous ça tout passe. Est-ce que quand vous comprendre bien, nous expliquer bien clairement l'histoire ça. Si vous comprendre, vous comprendre s'il vous plaît. Donc vous comprenez le Dinambo a sali. A commis film, a vu moi ça monsieur Kumar wana wana salité wana soi-disant ex-millionnaire, c'est pas millionnaire banate. A te ba jouer na Paps. Chouché. Vous comprenez? Chouché. Atieye ba jouer na Paps na biso chouché. Na recité comme bote pour atteindre la batu ba copie what. Elle a le chouché. Vous comprendre? Veut dire que souci na iba ya Dinamboa ezeki nini? Elle chouché. Azo jouer na mwana wana. Ne mwana na fait une vidéo bongo. Elle ou kake chouché a dumné fila. Parce que chouché la kiti bango qui a mis l'esprit. Bah conflit na bino to ba problème na bino ça me regarde pas. Je connais fil avant vous. Yo ya koluka ko diviser chouche na fila. Yo yebe sika chouche na fila babanda. Cela ba chouche bo comprendre bozo ka liaison eza okende. Yebe sika chouche na fila babanda te. Bisika chouche na fila bavanda yo zalate. Bisika bavanda basala babeta ba histoire na bango. Yo tikala rozalate. Nana kamera bino boyebi peti ba amutue ya bato bandate. Mais vous venez bo luka boya rediviser bato mi baleska ba banda boyeba bango te. Dinamboa silama. Dinamboa silama. Na ebi solo su na benyo su matoyini ozoko ta zone moko ya mabe okosi la valeur le bana ngo kechu. Toko sili salo toko sili so valeur tina suka. Mobali no mi bale bakangi yeti. Bakangi na pimbo putulu. Ndako ovandi sko na ofutela yo. Dinamboa. Oboya ngobimbua. Ngobimbo boya opona kindumba. Akangona bana mikie yo Dinamboa. Okavi to ebite. Ta mama mukolo bimana ba minere. Ah bakangi mobali na yo. Erimbua.
Ndako wana ovandi ndanga kofutela yo. Question na tuni. Po bakangi erimbua. Erimbua bakangi ye. Bakangi ye na putulu. Place ovandi, soit disant fout à 4 000 $. Qui va payer pour toi? Soit disant. Dinambua. Fio akanga mibali na kisi. Oluko kanga ngobimbua. Mwasa ngobimbua kanga alalkio ka mis l'esprit. A récupérer mon bali na ye. Biloko mususu ya rolobate eh. To ya roloba biloko mususu te. Po rozala mabe makasi. E rozala mabe makasi dinambua filama. Filama na dossier yomi ozomi koti sebisika mabe. Na minute oza femme celle qui vit avec le mineur. Po mo mibalo ba fasona yo. Moko ye wana na boloko bakangi na putulu. Toko bimisa mibali no nyonso. Tela dinambua oyo batutu a théâtre baby ke yo avec 5 $. Oza mbongo mais 5 $ baleki yo. So maramo na ko saka bakuk. Na ko sabino te. Si je vous mens seulement oyo tu azana ndeko na sa comédie ke otuna. Tuna ka dossier na ye. Ya 5 babimani na 5 $. Ba sabino suna kosi. Kendo tu naka dossier na ye. So na ko sabino nzamba lolo amonanga. Kendo tu naka dossier dinambua. Avec 5 $ mobile oleke. So bo tuni yango ebele boya komate bo koko nga dana yoka ngo ana raison. Vi na ye yango wana. Bazwaki na ba 5 $. Mais roye la binu na télévision le roi aza moi sa valeur. Or que mbasi moi si ya moins cher le cas dinambua azate. Moins cher dinambua. Bino bozila to aussi sabino. Bino baba poussière liboso fille bino boro ça na fille te fille amuninga na bino te. On vous aime. Bisous là-bas. Bye bye. Je vous aime beaucoup.